tolika miss de miss ko kwanza na biso tozo kwanza jetika na biso mingi mama miss tozo kwanza mingi so moni o kwanza mingi la si que infection il existe que oza irrité il faut on met la maille mingi et puis kende mbangu zola ngai clou de girofle bi clou de girofle na ochelongo awa clou de girofle o sali o che mwa ya moto na bol na yo mwa ya otienne o che clou de girofle na kati oye o vandeli yango mwa ya moto makasi de moto moko ya léger o vandi likolo nango mwa chaleur wana mwa vapeur wana ezokota so osisi à côté du sochaki sous moi mai moko ya otienne de chaki sous clou de girofle na kati moi 5 clous de girofle o che na kati aussi so bois ki mai wana salité o jusqu'au mai wana refroidir et comme alili o bandi siko ko sokola kaka likolo na yo na vulve ozo sokola boye et d'apé et serré yo Jessica na yo e ko serro pe kitoko makasi na lero sali ndengwana après lobby